Coucou, bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bina nyosu tu ba ibolinga mama Elia Nitu. Na pesi mino ba mbote, ba ebo, ma vimpi, miko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga, est-ce que boza malamu? Boni santé na bino boza bien? Bolamuki bien? Wabino mama Elia Nitu, ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telekimi ezali. Nakanisi bino pe kote bolamukaki malamu. Merci mingi na bino surtout o bolinga mama Elia Nitu. Merci mingi na bino surtout bo disposateur na bino pona kotala mama Elia Nitu, to pe pona koyoka mama Elia Nitu. Merci mingi na bino surtout boza abonné na kati ya Elia Nitu TV. Yo o nyoso ebiki o chamu sapina on Elia Nitu TV oza abonné na pesio merci. Ndeko soki pe na s'abonner na Elia Nitu TV te na kosenga na yo o s'abonner na Elia Nitu TV. Soko s'abonner, ko bosa nete o activer cloche de notification pour que oza notifier à chaque fois que émission ya sika ekokota na kati ya chaîne biso. Ara na Elia Nitu TV to solaka mingi makambo ya mariage. Botaka Elia Nitu TV. Préparons-nous pour le mariage. Yango ndeza makambo mingi to solaka na kati ya Elia Nitu TV. Ezali vraiment chaîne moi epesa ba conseil. Ceux qui mutolandi ba conseil ya maman Eliane okoza na sengo ko sepela. Ezape na mingi o balanda ba conseil ya maman Eliane o bazo pe ba résultat ya bien o pe ba benga ka maman Eliane maman partir conseil na yo en tout cas na bongisi boy. Ma partir koyoka mateya na yo na bongisi boze sengo. Na lobaka toujours ke be émission ngeza rapona ko bebisa te mais za rapona ko bongisa tango maman Eliane ayaka ko bebisa te mayaka nde ko bongisa. Lelo to ko sola moi makambo moi muke na kati ya makusa. Ba maman moi si faut ba responsabilité na yo na kati ya ndako ya libala. Moi si nyonso faut ba responsabilité na yo na libala ezanene. Na lobaka na répéta kata nyonso ke mama soki mobali ya bali yo mobali yebi ke maman abotia bandola mbele lisusu te. Elakisi ke moi si oya bali mutako banda kolambela ye. Alors soki mobali ya bali yo mama kolalisa mwana ya moninga nzala te. Mwana mobali nyonso tonga zobala mwasi yebi lokwa na bali mwasi mutako lamba mwasi remplacer mama talaka ke mama soko aboti mwana na ye ameliseke mabele mibali pe na liesa ke basaka ni babenda rapete mwa nyonyo moko tete batetaka na bango bala baka mwasi azalaka mama. Mwasi azalaka mama mobali atikalaka mwana. Pourquoi? Parce que mobali yaka kolala na tolo ya mwasi. Soki pa chengo na munoko mbala moko pesa chemwa nyonyo na munoko epese pongi alala malamu te alali malamu awa ngala za na kati ya kuizi na kati ya musala ya kolamba na ninga kolekisa ba mama ondone sekona oyo ngana salaka yango na lakisaka naza parfaite te mais quand même na yebike makambo na lakisaka bino ezaka ya mabete parce que j'ai plus de 20 ans de mariage on na lakisaka bino ezaka makambo mabete pona ko banda ndenge bomoni awa boye ba continue bomoni ngai nazana musana nga service traiteur la Providence bomoni ba cantine oyo ezali makayabu na kanisi bomona kinga mukola na wenza gambela na kende ko suma ba makayabu na cheba makayabu boye na mai. Pourquoi? Parce que eza ya musala nazana prestation ya bomoni makayabu na ngane na zo bonana ba cantine nga ebele na chichi ba makayabu na ngana cantine na chichi ba makayabu na ngana kati ya mai ndenge bomoni yango wana po makayabu na nga esila mungwa mokili ya lelo batu bakoma ko bela tension makasi. Batu mingi bakoma ko tungisa mana ba tension kala ba emba di bande ko na biso ba Kongo na tango kala to bande ko linga kama kalika yabo zaka na muwa bongo mama lambeli no ka mfumbwa to pe mama lambika mbwengi likayabo muwa makasi kana mungu wana na mapilipili mbwengi za wana uzuka mungu wana kalika yabo tubi na kati ya mbwengi pilipili ko boeta yo wana fufuezo kende melelo oyo ba nous sommes kana obela attention nazobela attention lokola bato bakoma kobela attention il faut kolongola makaya mungwa esila malamu wana nyonso bomoni eza ya fête nazana mariage là j'ai 500 bouches à nourrir boyebike na koma pe kolakisa bino mingi soki na ba fête nanga ya bomoni makaya nanga eza na kati ya ba cantine makaya nanga eza na mai ndenge bomoni yango pona kolongola mungwa parla nanga na loba boye nazana musala oyo ngana sa service traiter la Providence mais le col la lobby nazana prestation na kotika ndako na nganza la te na koki kotika ndako na nganza la te na yebi responsabilité na ngai na yebi musala na ngai ngo bomoni ke na chebi loko na moto pona lamba déjà lelo po lobby na kozala na tante lelo nazo lamba lobby na kozala na tante ya kocha eloko na moto po soki nzamba la mosimso na makasi tango nazolamuka na sukoli na sambeli na zui voiture nanga na démarrer na ke musala tango na okende musala tango na kouta musala tango na kozonga papa kozana posa kolia loko azana posa kolia
éducation nga nazwa ndene ko va na libala ndene ko bota ko battre libala alors na baka mwasi nyo so fa ba mobali na ye ezana mibali muso ba kiparate ata biloko lali na ngo etandenge nini ye moko zo biloko a chauffer aller mais ezana ba mususu alingaka mwasi fois s'occuper ne comme il se doit. C'est ça le problème. Mwasi nyonso foye kola mobali na yo iba nini o mobali na yalingaka pona kovanda malamu na ndako libala kovanda na kimia kovanda bien libala eza na harmonie. Il faut aussi les loko partenaire na yo alingaka tozaki atana ndako baboti na biso ebike papa linga boite na osala boite pona opesa papa kanda mama linga boite na kosala boite pona opesa mama kanda siko soza suna libala mobali ya bali azande kona yote ponde ko akoko supporter ki ande kona ngaza na faute likambute mais mobali na mobali to mwasi na mwasi muto zakana comportement na epona kovanda malamu il faut ko yeko la comportement ya moninga. Voilà bandeko na ngai ne bandeko lo bakenda wa libala po vana ngo malamu il faut yekola moninga papa il faut ayekola ka ayeba caractère ya mama ayeba caractère ya papa yango ko sala ke po vanda bien mandako ya libala eza nango prison te punition te ezali fo sani ni il faut linga ngo libala soko linga ngo te okovanda ngo te il faut linga tali mo libanda mbule za kobeta mbule yango yo mbule zo beta boyo voyi na kati ya ndako mbule ovandi na kati ndako mbule zo beta mama na ngai ovandeli ka polémique ata soko poche ko polémique chaka volume peu importe émission to lobeli ka polémique te peu importe émission o chazo tala chana okaka volume mais cha bloko na yo na moto libala mama ata oza ko niku na loketo soki modèle nini mais mwasi nzungu il faut oyeba nzungu la kisiko lamba yeba pe mobali na yo obale koloni na linga kolia ndenge nini tala ngande ko mwasi naza na sani mobimba ya tomate awa na che déjà eloko to bengi oyo ezali mikila na ngai yango oyo na che yango déjà na moto mikila eza kotoka mikila ya ngombe yango oyo ezotoka na moto awa na che makoso na mipanzi sikoyo pona kolamba yango eloko nini asali na tia yango nanu boye tokilo ngoli nanu mai oya mbindo premier mai ya makoso na kobwaka yango tango nazobo mai oninga eza boye nake kobwaka tango nazobwaka mai na tia mai ya sika o na kosela cuisson kati ya ndako libala no mama yeba papa linga kolia nini zala mo sa proposer mbali shero kolia nini nde boye babatela libala bato boka batutaka tolo muto aza na kisi libala kisi yango awa na mopanzi na mikate lobi no papa abi mo bambula boye bonga kolia mikate mo bana sali nini mo bana sali pata mikate na shewana na kotuna papa na sali lo mikate awa na sala ja céleri na ngai na ndembi na sangisi na ba pilipili na ngai yango wana awa na mopanzi nge bongo na zana ba poivron na ngai na zana matungulu na ngai pona sani na sala cuisson sikoyo soko yebi ekolo yo bala neti nga boye na bala embadi ndako embadi sanga makayabu te ndako mkongo sanga makayabu te makayabu yango na sina kalingi ndeza boye ya kokalinga na kalingi makayabu ndako mkongo ezanga kantsafu te surtout soko za période ya ntsafu kolingo zanga sa safu na ndako te yango yo pembe na safu kisalaki ndeki pe ezali wana nyoso opona nini nyoso opona kolengela kobatela libala kolesa mobali nanga po mobali nanga lokwa na lingie ifo na lese malamu na moi na lese pe malamu na butu yango nde kisa libala yango nde simbaka libala na lobi loketo to baloli yango ndenge nini loketo za plaisir moko ya seconde ya plaisir moko ya 5 minutes ya plaisir moko donc ya mwa minute wana loketo yango kande simbaka libala te comportement ko s'occuper na mobali yango nde ko simba libala na ki ko boka nanu mai moni soko zola mama koso mai liboso ba boaka ka balamba kate ezalaka mai ya mbindo eza mai ya salite nazo boaka makoso mai oyo na changer mai na kata makoso wala na boaki mai na nga makoso mai ya makoso na boaki na rincer makoso na nga malamu nazo makoso
nazongisi yango na moto mai wana na bwaki bomoni makoso nde komi na mai ya propre mai ya makoso ya liboso ezaka propre te ezaka mbindu ya bosoto nga na bwakaka mutu na mutu na elambeli na ye na baliputa eza moko me kokanga yango nde keseni mutu na mutu na ndenge alambelaka me nga na bwakaka mai na makoso po ezaka zia ya salite après sikolo kwa na bwaki mai na tie mungwa na nga yango na tie na makoso mungwa yango wana nayebi ko mesurer ne nazo mesurer bona nayebi ke mungwa oyo ekoki awa pe na viande na nga na oyo tobengi nini comment ça s'appelle mikili yango na pe na tie mungwa matungulu yango oyo nazwi matungulu na tie na makoso eza nango kaka biloko na ocha koto mais viande nde ekozala gu moko te parce que eza viande moko te viande na viande aza na gu na ye voilà matungulu na biso yango wana na tie na kati ya biloko na biso nyonso eza viande me bagu moko te awa na tie feuille de laurier na kati ya makoso feuille de laurier yango wana pe na mikila na tie feuille de laurier na makoso na tie pilipili moko ya vert na tie pilipili moko ya rouge na mikila na tie kaka pilipili na nga moko ya rouge awa toza na ndembi na céleri oyo bozomona ezali ndembi na céleri na kataki na tie na congélateur yango oyo na tie awa ndembi na céleri ndenge bomoni wana pe ndembi na céleri na kotia nanu boye sikoyo nakata tomate na biso mpo nakoka kobakisa na kati ya sauce voilà ndenge nakuti kolakisa wana natie nini na ngai natie bandembi voilà natie bandembi na ngai na kati ya nini ndembi tomate céleri feuille de laurier na piment vert bomoni oyo tomate na nga natie yango na kati ya mai ya moto natie tomate na kati ya mai ya moto tomate yango oyo ndenge bomoni eza 3 tomate na fini yango kaka ko bomoni bona fini kaka na maboko euti na mai ya moto na sukoli na fini na mai ya maboko natie 3 parce que naza na posa biloko na nga eza na sauce yango tomate ya mbuma tomate oyo elekaka na biloko eza ba tomate concentré mais tomate ya mbuma oyo ya pas de souci donc na fini tomate na nga mbuma ni sato na tie na kati ya sauce na nga po biloko na nga ekoki kozala ya kokauka te o biloko na nga kozala sec te biloko na nga eza biloko ifo eza na sauce eza mikila ifo eza na sauce après na kamati mwa bouillon na nga na bakisi voilà allez na finiki biloko na nga na tie na nga ngona no mai te po na yebike mikila wana akobimisa mai na besoin mai na kotia mai sima to continue awa to sisi na oyo to continue na viande oyo to bengi makoso voilà na yebisi bino ntunga bandi kobimawa ya kosakana te ndimo oyobi kaka céleri aza na ntunga siko basangani céleri na ndembi voilà tomate yango awa na tie 4 tomate ya mbuma ekosala eloko moko te kopesa kaka sauce ya kitoko po eza nango tomate ya mbuma quand na lobi eza même assaisonnement oyo na tie na kati ya queue de bœuf oyo tobengi mikila ngombe yango mpe kaka assaisonnement na tie na kati ya makoso na biso nasangisi yango na ba bout de côte oyo tobengi mipanzi voilà comme ça voilà na bi mwasi nzungu olingo bata libala yekola mobali siko ngana yekola yanga alinga kolia bien alinga kozala bien servi pourquoi nayebi alinga kolia bien alinga kozala bien servi na sala kake na répondre na batante na ye na pesa ye esengo ya kozala mobali na ngai koloba ke mwasi na ngana bala asoki para na nga malamu po za kitoko za kosinga makasi soki mobali aza kosepela na yo mwasi azopesa lo témoignage kitoko ezaka malamu mingi mwasi na nga na bala soki paka na nga malamu yekola mobali na yo mama so yebi ke papa alingaka kolia lambe na papa alinga baservir ye kotika ya tekenda kozwaka biloko na nzungu akendaka ye mona mikonda ya chauffe wana siko nake kotia mai na kati ya mikila na nga nangi ezala na sauce yango wana siko natie mai na kati ya mikila voilà nazolamba nyonso eza viande mais eza na goût moko te mikila eza na goût nango makoso na babout de côte eza pe na goût nango mais nalambi mibale
awa na mopanzi nasali makayabu angwana safu o na kotie na kati ya sauce abela kuna makayabu na ngana kosala ngo sauce mususu awa tant na kosala makayabu biloko na utiliser awa na ko utiliser yango na kati ya makayabu te nazofinika biloko na nga après to ya kozonga totala ndenge nini sauce kopesela biso na tiki yango etoka. Voilà ba mama wana siko na ya kotala biloko na mona ekomi na niveau nini mikila yango wana eza kotoka mikila na biso wana na chimwa lutu kotala na balusa yango po esanga na epotongono. Voilà po goût ekota partout bomoni tomate ya momanenge salaka sauce eza jaune eza rouge te so ezaki na ntango ba mama kanzaku bango baza kolinga sauce ya rouge tomate ya linzanza na biso lelo tomodernize mo changement tozosala na ndenge oyo tomoneli eza malamu wana eza mikila nde eza kotoka boye na mipanzi ya mikila nde na bakaka nyonso eza viande moko te awa toza na makoso ale na makoso yango oyo mpe baloli mpe yango nano po depuis na tiaki po sauce esangana ekota malamu. Voilà yango oyo ndenge bomoni nyonso eza misuni me musuni na musuni eza na guna yango mwasi nzungu mwasi kolamba lesa papa ndenge alingaka kolia po soko oza tala mabisasa bia madame soko azalaki nazoka nzala soki madame azalaki ande nasini aliaki mon papa kanisa ata na kolia eza important. Voilà yango wana totiki ezotoka makoso ekobela avant mikila ekozala na ebeli te po mikila aza mwa makasi koleka makoso. Voilà ndenge bomoni wana nde nalobaki ke yebe ekolo nini obali ekolo na ope baliaka ndenge nini ekolo ngo baliaka ndenge nini makayabu yango wana na pembeni ya makayabu toza pe na kisalaki ndeki na pembeni ya makayabu toza na oyo tobengi safu yango wana ntafu nde biso bakongo tobenga yango ntafu yango wana evandi safu oyo na kosukola ngo bien na tiango na kati ya biloko oyo naza kolamba yako tokombele safu 2 ya 6. Voilà na kosala ngo na ntango na kosala sauce na nga mpe makayabu na tie mwa sauce mibale na kati ya makayabu safu mibale na viande oyo mpe na tie na viande oyo mpe na tie kote papa kolela kota kosala nini akuta na safu asepeli kaka ke alie mwasi nzungu mwasi kolamba ndenge nalobi mwasi nzungu nalobi bien kosangisa nzoto na mobali eza na encore plaisir ya bino mibale me kolamba soki mobali ale biloko na yo te oyo olambi akokende kolia yango ailleurs soki alia yango ailleurs asepeli akozwa habitude ya koliaka libanda. Alors faut sala par tous les moyens pour que mobali munoko ne emesana biloko ya bato mosusu te me munoko ne emesana biloko ya yo mwasi na ye totiki yango etoka tokozonga totala mpona totala ndenge sauce na biso ekozala. Et voilà la famille, voilà ba maman biloko na biso eza kotoka kitoko eza vraiment kotoka bien eza kotoka vraiment bien makasi. Awa na kati ba poivron na nga milai boye ba poivron bisa milai wana ka monete mwa pilipili eswaka main eswaka na ngote na kati moko ya vert na moko ya orange na bakisi na kati ya viande na ngai oyo tobengi ya mikila bakisi yango na kati ya mikila biloko ezotoka ndenge nalobi kekala te nazokende kotia yango safu na kati ebela sikoyo mon amour de Marie azati abimi ntango akozonga nazoyebisa eke papa ndenge naza boye nalambi mikila papa ndenge naza boye nalambi makoso batia babout de côte sikoyo na servir yo nini ndenge naza boye nasali makayabu po makayabu mpe nazokende kosala sauce nango sikoyo papa olingi na servir yo nini papa nde akoyebisa ngai mpesanga eloko boye oyo akosenga nga yango nakopesa asala nini alia. Et voilà, une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Moi, c'est nakati andako. Akana misali bele ako sala. Nazaki wana koyebisa na bandeko basi ko négligé ndako na yo te. Mama soko lingi ndako na yo lingi libala na yo. Il faut vanda nango malamu. Ko négligé te ba négligé keloko ba lingaka te. Mutu musoko oza ne loko ozo mona valeur nango te. Ozo négligé surtout libala. Mukole kozala lisusu te amuke yo boya mobali. Mais ceux qui mobali a boyo ekozala souci ya mikolo na mikolo ekomema na AVC ekomema na ba souci ya ndenge na ndenge.
pona nini pona libala kei lobaki ozala mutu moko po linga ngo te parce que na vie mutu na mutu apena eloko na lingaka mutu na mutu pe azana eloko oyo alinga te bomoi ngana na kati ya musala nana otebisa bino ke lobi na prestation nde bomoni na surtout na tandi eza ba makayabu kuna so na se mususu ezali na tchena makayabu na ngana mai nazo changer ka ba mai nazo changer ka ba mai po mungwa esila na kati ya makayabu entre temps biloko pe na moto wana tokotala yango niveau ekomi po tokotia safu voilà biloko na biso yango wana na moto ndenge bomoni yango wana voilà donc niveau na moni ndenge biloko ekomi nazokende kotia safu na kati ya makoso nazo mutu mwa bengi ambisinga nazo boka mon téléphone sonaki ya mopaya moko ya bien zo donc kotia safu na kati ya makoso ebela na kati ya makoso donc guana mwa guana ya safu ya guana ya viande nyoso kota na kati ya makoso na kota na kati ya safu na biso mwa gwa tomate mwa gwa litungulu mwa gwa nyoso wana ekota na kati ya safu to chasko safu na kati ya biloko voilà pona ko tia safu na kati ya biloko fo mona niveau ekomi kolinga te o tia safu ewumeli na kati ti okomona safu esali nini safu nyoso elembi ekomi peso ndenge nini non faut calculer o calculer bite sikobo na ko tia safu ebi ketikali su mingi te pona biloko ebela wana ndiko ko zani ko tia safu ne bandelite po safu nyoso okoma poto na kati ya biloko akolia wana sikuza makoso na babu de côte nde boza komona wana mwasi nzungu wana bongisi deja ba légumes na ngai pona kosalela makayabu bino bomona makayabu ezali eza ba légumes pona kosalela makayabu na biso yango oyo asina kalingi yango deja wana tofiniki totike bela voilà wana ezali bongo wana eza bongo légume oyo nasina kati deja boyebi ba poivron na biso nde tosalaka matungulu na biso na poivron na biso yango wana nasina bongisi deja na mopanzi nasina kalingaki deja makayabu na ngai yango oyo makayabu na ngai eza deja ya kokalinga nasina tuni papa okolia nini po papa akoti deja natuni okolia nini papa atuni yo lambi nini nayebisi ke ngane nazawa nayebisi papa nde naza nazolamba makoso na babu de côte moni voilà nase papa na makoso na babu de côte papa nazolamba mikila balambi lelo bolekaka lelo papa ayebisi nga bon asali choix na ye ya kolia makoso nga pene naza bona nazangaka légume te na frigo na nga naza na pondu na ngai natuni papa kolia nini na mopanzi bien nakolia na pondu donc natika biloko ebela nabongisa nasala semoule mpona kokosala ni koservi papa ko néglige ndako na yo te mama ko néglige ndako no te ndako ozo néglige lelo tika yango bima kende oyo akoya kokota so mutu musa akosala koti po bimisa ye ekozala nde likambo po eza ta muso osali likambo kaka pa plaisir po bimisa ye ekozala nde likambo eza na basi mosusu bali banda bazoluka kaka kote ni ekoyinda kote ni ekobeba nasala nini nakende kokota alors soko olingi eloko na yo il faut lengela yango olingi eloko na yo il faut battre surtout libala soko olingi yango fosani faut battre nde nayebisi bino ke plaisir ya nzoto eza eloko mwa 5 secondes soki mobali balinga mwasi kaka mpona nzoto nde bandumba bazaka na boulevard te soki mobali alinga mwasi kaka mpona mwasi ayebi kobalela ye ayebi koningisa loketo nde bandumba batema na balabala te nde mobali asala kaka alingi kaka ndumba asepelisi ye azwi mama ya ndako abengani azwi ndumba mais so mobali asala yango bongo te lakisi ke nzoto ekendaka na kolamba nzoto ekendaka na comportement nzoto ekendaka na caractère nyonso wana eza koenglobe libala yango wana kala mingi te ezobela tout est bien qui finit bien nalobaki ke soki otie safu na yo na kati ya biloko soki ozolamba kotia yango na ebandelite de peur ke safu eyoya kokoma poto ekoti na kati ya misuni but eza te ke safu ekoma poto so otie boye but eza ke safu azwa kaka goût ya biloko oyo yo olambi nakanisi bomoni biloko na ngai nyonso tu
nazana mupaya moko azoya awa nena uti biso bino sikoyo boka telefone nanga esone telefone esone sali bien moi papa azana mutu oyo bakolia na ye sikoyo papa azokendelia biloko ya sengi bomoni nini nanga yango oyo na baki feza na sauce bomoni yango wana mikila yango wana eza na sauce ça que sengo obisi mwasi na yo mama lambelanga boye mwasi alambeli esaka bien pesa mibali esengo makayabu nanga yango wana azokende osala sauce makayabu tokozonga pour la deuxième fois tosala makayabu tosala na ngai viande na biso oyo ebeli makoso na biso ebeli tala makoso wana na kiti moto po ekoki pe kozika moni sauce makoso yango wana voilà wana na sina bimne nanga moto. Merci mingi na bino surtout bo disposateur mino pona kotala to kona koyoka maman Elia Nitu so zamba liboso na kosenga na o s'abonner na Elia Nitu TV soko aussi ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a émission ya sika yokota na chaîne na biso bo partager bo ba kebana na biso ba bala mingi ba bleda bala mibale ba uti Afrique mibale balinga kolia pe bien ceux qui moi la mobile ya kola na ndako na bango ba bande kolia kitoko et ka bali moi sa kolinga pe moi si abanda kolambele kitoko aliaka bien. Merci beaucoup. Merci. Ma famille du cœur, ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanzam kalo sakumuna. Nzambi anubeshine bana betu bon suma koso beli kitoko. Na babu de côte yango wana bomoni. Makoso na biso yango yo. Na babu de côte nyoso ebeli bien sauce pe yango na bomoni ndenge ezali. Yango bongala mwa pilipili ya yango bomona chaki mbuma pilipili mibale na chomoko ya rouge na moko ya vert. Voilà, tokokuta na tout à l'heure na koya kosala ngai nazoya kolamba ngai nazoya kolamba makayabu boyeba ke na Elia Nitu TV makambo biso tosaka mingi yango. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, à tout à l'heure, bisous.